Baokanga baolemba. Baokanga munoko te. Baokanga intelligence te, baokanga sagesse te. Bokanga bino ba chaîne de bolingi. Bofunda na bino ndenge bolingi. Boloba na bino ndenge bolingi. Kasi baokanga kama loba te eloba Mama Pasteur Dorcas MDGD mafuta ya sika tolika tina bonzambe. Moi c'est mokonzi bapesa ka respect. Frédéric Ntsumbu baokanga baolemba baokanga munoko te soda epoto nazana pona koloba. Bande konanga balandi ya JDK mopao mokonzi soda epoto boyoki bino moko bakangaki chaîne ya liboso bakangi ya mibale kasi baokanga munoko te. Munoko ezana yoloba kaka. Tozana pona opesa ba conseil, pona koloba ba vérité, pona kobimisa congolais na kati ya buzoba, pona ko redresser la mentalité et le comportement na kati ya communauté. Je me bats pour les anti-valeurs. Bande konangai to s'abonner na nouvelle chaîne ya Soda na bino ya Mikili. Na kombo ya JDK Mopao TV. JDK Mopao TV. Jean-Louis Loubandi là s'abonner na JDK Mopao TV. Commandant Lady Moyaya na katia Chine s'abonner na nouvelle chaîne JDK Mopao TV. Baya na nga nyonso obolinga nga bolandaka ngai MMMM Makamau Mwana Mbote na katia Toulouse na yebi oso s'abonaki JDK Mopao TV. Tonton ya d'Alliance Mbabu, ya d'Alliance Mbabu, ya Meda Kitenda, ya José Mbambi. Binonso na yebi ke bosi bo s'abonaki venanga Milex Muntaba na katia Canada le #1 le Canadien na yebi ke bosi bo s'abonaki ba Daken Kasi, ba Aimé Bukaka, ba Guy Bosco Muntaba na petit nanga Milex Milo Milex petit nanga Milex Moulex Moulinex na katia Rennes na katia Mabele pesa nanga Chikito Muntaba Bambote boza ebele bande ko nanga bo s'abonner na nouvelle chaîne bana evre nyonso bo s'abonner na bo senipete Anita Molembek na yebi ke osio s'abonaki Katisia Mundele osio s'abonaki JDK Mopao TV et tokobo sanate anniversaire ya munene epata makita ya boyezalate Francine Chilumba, joyeux anniversaire, heureux anniversaire, Mbotama Elamu, na katia Villeneuve-le-Roi, na 9494, na Val-de-Marne, Île-de-France, juste à côté de Paris. Bah, bon anniversaire na yo, bah, bisous et belé. Ya soda et poto po yo tika kangati. Alors, boza et belé, bande konangai, na otanga bino solelote, ya tati Malonda na Marli Gomon, adorable Kabeya, boza et belé. Donc, vraiment, boza et belé, Jerry Loubaki na maman Louise na Potsel, boza et belé, Eric Nteko, Malonga, na katia Italie, kuna na Milan, AC Milan. En tout cas, boza et belé, oyo bolinga soda ya poto, oyo botika soda ya poto te, bo s'abonner na nouvelle chaîne JDK Mopao TV. Bo kende musika te JDK Mopao TV nazana pona bino kaka ndenge zalaka. Bande konangai nayebi que avant fin de l'année awa na romona mona bino déjà na po soko s'abonner et kobima et komonana. Yampangi kuta uti ko s'abonner, hein, papa die oya mama lumière swamunu na Sable de l'One 85 vendé na bana biso nyonso ba swamunu nyonso ba uti ko s'abonner. Alors Mama Raïsa pindi ba Raïsa mama kondi na kati ya Londres na ba londonien na ba londonienne bino so na yebi ke par canal ya Mama Raïsa pindi ba Raïsa boko s'abonner na nouvelle chaîne JDK Mopao TV.
naibike à fond de foula, monsieur le maire, le bourgmestre ya Bandal, l'honorable Assia Saboné, boza ebele, boza bolingara soda poto, ti na ba Australie, et pas José Yung kuna na Nouvelle-Zélande, billet l'image Assia Saboné, mon ami personnel, Fiston Pelen de Radio Locole a outiko s'abonner, na bosanité, naibike, des Chodenar TV, le Terminator, à ko s'abonner, na pour na promesate, wana la famille, naibike ba kulutu na ngai nyonso obolinganga ba leki na ngai ba tantine na ngai ba tonton, ba nièce na ngai ba neveu na ngai, ba cousine na ngai, ba cousin na ngai partout, mama Diagiantaku, Misekele na Blanc Menil, boza ebele, maman na ngai awuti ko kunda yaya, maman mami Charlotte Ntilu na Dreux. En tout cas, mes sincères condoléances encore une fois. Naïbi on est ensemble. Donc, bandeko nangai, naye kaka ko confirmer o nyoso bokechu alobaka. Bandeko nangai o nyoso bokechu alobaka tongo midi pourquoi aza ko se poumoner na équipe na mobimba. O balobaka tous les jours. Ya Edi Bolombo, commandant Esso, Fabla Fabrice, Tonton Mayala, PDG Mayala, o bazako telemela mboka, bazako bundela makambu ya mboka, Tobo Sanité, Maman Hélène Garcia, Tobo Sanité, Papa Aaron, Jean Aaron, baza ebele oyo ba bundela mboka, lelo, soyi boyoki oyo boyoka lelo, bon comprendre que batouana nyonso nangai moko na kati tozalaka na raison mais oya bundela kapena mboka bokechuwa yambo oya lobaka tous les jours a telemelaka tongo midi pourquoi a olala te pona bonheur ya ba congolais mais bozo comprendre te peuple congolais mboka Congo eza ko kufa mutu ya malamu na Congo azali susu te. Nalandaki ndeko moko alobaki mutu alobaka vérité na Congo baka mibale. Bato ba oloba makambu ya malamu na kati ya Congo baka mibale. Ya liboso atangaki Pasteur John Liteya Pete. Pasteur John ndoyi nanga Liteya Pete. O balobaka makambu ya solo. Ya mibale atangi bokechuwa yambo na diaspora. Na poto. Bato ba oloba makambu ya solo. Yango ba Congolais soda na bino ya mikili JDK mopa o mokonzi. Nega ko bakisa moke na oyezoleka na mboka na biso trop c'est trop. Mboka wana ebongaka te tant que peuple yozo zelaka nzambe aya ko sala. Nzambe ko sala te po bato bana kati bazo sala déjà. Basi bazu ya bango bomengo, basi babongisi ya bango ba vie, basi babongisi ya bango nyonso bino boza wana ka ba spectateur. Bandeko ngai Congo eko bongaka te soki peuple otelemite. Congo eko bongaka te soki peuple otelemite na ba millions ezo yiba na Congo. Na corruption oyo ezana kati ya Congo. Na motema mabe oyo ezana kati ya Congo. Moi je viens parler en tant que patriote. Nga makamu na bino etali nango kutunga te. Ote bino bozolo baka na musika boya na te, nga na oya te. So yo telema te etali yo ngana ko yate na zo yebisa yo ke il faut ko telema bamboka nyonso si la muki bomona ki bino mo ndenge Emmanuel Macron a humiliaki la République démocratique du Congo na chef d'état nango na président na bino ndenge a humiliaki bino na kati ya francophonie il y a pas longtemps bomona ki alobi bien que makambu ya Congo etali yete bo bunda nango bino na bino parce que mboka na bino za mboka ba miyibi ya bazoba. Alors bandeko nangai avant que le musika vraiment na analyse nanga na oyo na elimino lelo na olinga liboso boyo kananu oyo lobami awa po bozo moi conscience na oyo ezoleka na mboka bandeko nangai boko bimaka te endem boko bonga Congo ko bonga kate tant que makambo ezali et puis makambo ko sila te peuple soko telemité ozu makambo en main te
boluki révolution te. Nayebi bokolobake soki bobimi bakoboma bino. Bande ko nangai. Mboka nyonso soko li ko arracher pouvoir, ko boto la pouvoir. Il faut batuba kufa. Il faut makile tanga. Na Congo ezo senga nettoyage total ya politique. Classe politique, la classe politique. On dirait même, Toroloba même n'a pluriel. Les classes politiques congolaises, il faut nettoyage à sec. Il faut nettoyage, il y a bas cerveau, il y a bas tout. C'est-à-dire, il faut qu'on l'ongola politique nyonso ko bana likolo tina se na ba opposant et ko bandela Congo à zéro. Tant to mona makamba boyi. Na ote ko yebisa bino ndeko na ngai, na ote ko zo ba nouvelle ya Mediapart. Na yebite so webi Mediapart. Ah, en France. Na ote ko dévoiler 85 millions de dollars oyo et kotaki na compte ya Suisse. Et utaki na Congo. Ministre, député, président, nani, mwana, leki, oyo, a viraki mbongwana, tilelo, ayebanite, a monanate, kombo e bimate, ba Suisse, ba kangi 85 millions de dollars, et komi nango ya bango. Bande konangai. Boyoka. Tolanda. Tolanda. Mboke lengi. Anita Molenbeek. Mboke lengi. Ancien président de l'Assemblée nationale. Akatuano Okuta, Bassani Mabunga, Okuta, Robert Minako, Okuta, Kemu Wadondo, Okuta, Tambwe Mwamba. Donc, ce sont ces anciens chefs de corps-là, là-bas, Évariste Bochard, Maboun Mabine, Okuta, Baoul, Patie 13, et là-bas, anciens chefs de corps, et Bazali Bofutama, Mongo, Ezali Koloa. Le Golanga est toujours à Kamobi Colonium, sauf Pambate, même Oyo Bazo Futabango Nakati, et Zakaka, monté par rapport à Oyo Bazoaka. Il faut que une loi portant statut d'ancien chef d'État, d'ancien chef de corps, les autres Sabango Makoti Koleka, Owana Pambate, Mitu Kabazoaka, pas policier Bazakanango, et puis les arbres à voter pour se protéger, pour assurer, suite na Bango Moko. Donc, Israël n'a pas de regrettaka. Kuyoki, hein? Naya Batuti, Ndekueleze Rewana, Apazinteke. Sikoyo, et l'eau qu'on a vu l'oba ou les chers compatriotes, Naïb Sarabino Balakala, Bonima Haïti, Sikobonimia, des politiciens de la RDC ici, des sorciers, dont net aux abouis. Janine Mabunga, à 160 000 dollars. Olivier Kamita, à 160 000 dollars. Robert Mina, à 160 000 dollars. Mboso Kodia Kwanga, à 160 000 dollars. Donc, Mama. il y a un sambe au baleta wana nyonso boyebi wana. Tant pour ça qu'on réponde, un enseignant qui a la patriote, nous sommes canés bino pour ça qu'on déjà 160 000 dollars chaque fois bien. Donc, ce que le président honoraire, c'est-à-dire que le président honoraire est à Sénat et Baswak. C'est-à-dire que le premier ministre honoraire, le Baswak Ganini,
que bolongwa na sima ba parti politique. Na sima parti politique ozo comme militant. Oke militant za la kaloko meme, ba meme la gauche akei, ba meme la droite akei. Moyo za la patriote le bandeni ya ko défendre ba droit na yo ezate. Bolongwa na sima ba parti politique. Bolongwa, tolu kandeni ni ya ko bundisa bato yo. Système yo, mon système angoa, yango yo, yango yibi pe ya kaliaka. Yaya, bopesa mo konzambo ka video yo pardon na bondele bino. Omoni ma miso de biminga. Esalinga pasi. Donc ba fingina mama na ngai. Monsieur le président de la République, tala nenga na komi ko fingama. Nyoso pona ko luka ka ko lakisa Congolais ke système ya moyibi na ya kanyaka oyo yaki kokuta. Oyo zalaki na choix te falaki kaka osala na bango na premier mandat. Ne bazo rendre yo mauvais service. Problème na ngai yango na komi ko fingama. Ozomona. Mais ba Congolais ba bina yo biso ka boyi. Tokoki ko comprendre que na premier mandat ozalaki Ronaldo ouais ko peta la vitre. Vous comprenez qu'il a nous terrain. C'est vrai. Mais c'est qu'on a deuxième mandat. Aussi on comme Diogo, on comprend le terrain, on comprend les jeunes les gars. Formater les biso batoy. Formater les biso système à moyen bina ya kanyaka oyo. Pour biso ko tika ko finga maka na plateau na bandingo oyo. Ozomona? Formater les biso bango. Formater les biso bango. Parce que ce sont des sorciers et des sorciers. Docteur Naebite Sunoroloba Nini. Docteur Ruffin Manoka. Naebite Sunoroloba Nini. So ibo landi binomoko ndenge ndeko akuti kolobake ebimisi maya miche salie pasi. Naebite ngai pe salinga pasi. Ngai pe salinga pasi. Yango na ekoloba à tous les amis d'Evreux kobanda na président Fils Kinkela, coach Freddy Mwipe, Papouche Motemaya, Mama Yolande Masianga, Chita Kidiaka le millionnaire, Manitou Oya Niki Kunga, na couloir ya Madeleine, Charlie Lando, Debs Dembola, Laurent, Vienanga Emma Desisi d'Acosta, Vienanga Mayeye, Maître Chang, Maître Goucha, Maître Oule, Zoye Bomaye, Commandant Matadi, Elvis Maketa, Maître Alain Lyon na Argenteuil, Boza et Belé, Boza partout. Au Bolinga Soda et Poto, Biso Bazaïroa, tant au monde à Makamboyo, to yoka Makamboyo, to comprendre que place ninto outi, place ninto okende. Et bino ba Congolais ti lelo na bolamukiti. Bozela. Arrivé ya mwana Nzambe. Bozela arrivé ya Nzambe aya obongisa Congo, aya obenga na batoyo. Nzambe batoyo akipasu bangote. Peuple nde il faut s'occuper na batoyo. Ruffin Makiona, le docteur Nabanjozo Landa Soda et Poto. Au 6 Congolo Bukasa, Nabanzi Ozolanda Soda et Poto, bo s'abonner à la nouvelle chaîne JDK Mopao TV. Au Pipi, au Pika Lunyanga,
peselanga madame Mbote, madame s'abonner, yopo s'abonner, please, s'il vous plaît. Benga Pekuna, Mandanda, notre international, Steve Mandanda, Benga Yepe, Lobanaye, s'abonner na chaîne à tonton, JDK Mopao TV. Bandeko news surtout oyo, boyebinga, leki nabino, ya nabino, nazalaka wana pour le baka vraie vérité, na botama na éducation, na koli na éducation, na ebinde ba fingarate, na ebika ndeko tosa. Ozala muke, ozala mukolo, ozala munene, ozala muke, ozala pembe, ozala mwindo, ozala na ebika ko tosa. Bo s'abonner na chaîne na biso ya sika, JDK Mopao TV. Partout bozali. Juvens Mundibu, nakati ya Bundes. Batonton Nanganyoso, Pasteur Gilles Bodibanza na Caroline du Nord. Ya Guibert Dibonza, les monuments à Caroline du Nord. Mama Zene, Rosie Dibanza na Musuninaye Shiko Kanyeba. Tous s'abonner. RVS, nakati Afrique du Sud. Boza Ebele, Hervé Joyce, tous s'abonner. Na chaîne Nabiso ya Sika, Shikito Muntaba, ya Sunta Muntaba, Papa Kitoko, Emile Kitoko, Gou, tous s'abonner biso nyonso na nouvelle chaîne JDK Mopao TV, JDK Mopao TV. Ko s'abonner ezalango ofele bandeko nangai ofutata 1 centime te ofuta eloko te. Salaka soda na ya poto plaisir. Boutique Nina Exotique, tous s'abonner. La nouvelle chaîne JDK Mopao TV. Bino Nyoso, William Koukiele Vakele Bout na Orlyville. Ko s'abonner. Vielanga Django, Janvier Django na Suisse. Tous s'abonner. La nouvelle chaîne. Boza ebele. Na otanga bino Nyoso tout te. Mais boza ebele obolingara soda ya poto. Petit nangai. Prince Émeraude du trône. Meilleur coiffeur, Nakatia Salon, Micha Coiffure et Beauté, Évreux la Madeleine. Et tout ça, na Honoré Alvaro, le meilleur des coiffeurs de tous les temps. De tous les temps. Nakatia Évreux Awa. Boyebi, Honoré Alvaro, ciseaux tués. Donc, bandeko nangai, Aris TV, Binonio Sobo s'abonner. Maman Micha Micheline, tous s'abonner. Boza ebele. Natacha, tous s'abonner. Ah, on a kacha Évreux. Tous en Junior Landou. Oya Laetitia Mondele, tous s'abonner. Boza ebele bandeko nangai moyen na tanga bino nazo luka bino surtout pour bo s'abonner kaka na nouvelle chaîne nazo senga na bino kaka boumé mangana 1000 abonnés avant fin de l'année 2024 et je compte sur vous na yebike ekosala maboko sala to panza to pesa ba téléphone toujours ba téléphone ya bana zo téléphone ya mwana s'abonner kaka zo téléphone ya leki ya yaya ya mama ya papa s'abonner kaka bo s'abonner na yebike kalamingite 1000 abonnés au coca. Nengo nego pesa bino surtout Bambote, Anita Mavita, Double Star, naibi que vous s'abonnez déjà, naibi que vous a ebele au bolinga soudana bino ya poto. En tout cas vraiment pardon na sengi bino pardon eza nango fele to s'abonner. Bomoni bino mo Congo ndenge zo tambola. Bomoni bino mo ndenge Congo zo tambola. Karine Zoubila, Oyali à Kitenda, Nakati a tremblé en France, na 95, tremblé en France, na 95, oui c'est ça, à côté de Roissy, aéroport de Roissy Charles de Gaulle, beau s'abonner, Doudou Kitenda, to s'abonner, na JDK Mopao TV. Et mon ami perso, Nakati à Paris, fidèle
Mbetenge, fidèle photo Mbetenge. En tout cas, tous s'abonner et belé. Kulutu nangayi Chine Congolo, yan Chine Congolo, nakata Liverpool, tous s'abonner et belé, tous s'abonner, boza et belé, ya give Ntiakala, na Paris, ya Bobo Majebos, bo s'abonner, Bobo Kiala, tous s'abonner, na nouvelle chaîne, na otanga bino, ya Jamas, boza et belé, tous s'abonner, na chaîne na bino ya Sika. JDK, Mopao TV. Tous s'abonner. En tout cas, boza et belé, eza bala Londres, nyonso, obolinga rasonel, na mikili, to famille, tueba, tous s'abonner. Cléo Madera, Mukamina, Bengelanga Fanfa Elenge, to bosanite Freddy Maïndombe, Partout Jacques, Komini Cambro, Bengelanga Jacques, Luemba, na Paris, bo s'abonner binonio surtout na nouvelle chaîne ya JDK Mopao Soda et Poto na bosani pété boza ebele bande ko ngai boza ebele mon ami Numbi nakata Irlande, sans oublier mon vieux ya Ferdinand Ferros Mukamina nakata Irlande na Dublin. Boza ebele bo continuer ka ko s'abonner bo lembanga te ponga na ko lemba bino te na ko ya ka ko loba ba vérité. Mama nanga kuna na Moscou esiko zali Mama Clem ba bisou na yo na Moscou esiko zali na yebi ke o s'abonner na chaîne ya Sika JDK Mopao TV. Bande ko ngai o lukano musika te so betika JDK Mopao TV na bimi o s'abonner na yo et puis o activer cloche ya notification. Ba abonné nyo surtout o bozalaki na ngai na chaîne liboso bozonga boya to kende elongo ensemble to kokisa 1000 abonnés, pourquoi pas 1500 abonnés, pourquoi pas 2000 abonnés. Bande ko ngai partout bozali botika ngate bosunga ngai Mama Fifi de Londres ba bizu belé venanga Ousmane JP Ousmane Mongo bilamba na kati ya Londres mvoitu nde kumvoita toujours à la page. Boza ebele o botika Soda ya Poto te partout na yebi vraiment boza wana bozo sunga ngai boko sunga ngai on est ensemble na osuka awa. En tout cas to partager vidéo oyo eteya et la musa ba congolais et la musa surtout ba kinois bino nde fo bo lamuka pour gouvernement vandi na kata kin siège ya gouvernement na kata kin maison mère na kata kin bino nde fo bo telemela bateau yo il faut ko benga na bateau yo nyonso o ba osaka na mbongo ya mboka boyoki bino moko 513 députés Oto yebi 500 babakisami 13 et na 13 wana moko na moko azwaka tous les mois $160,000. Bande ko ngai comment tokoza la motema be na mboko yo $160,000 na mutu moko bosala ngo fois 13 $160,000 fois 13 na oba bakisami likolo ya 500 et puis moko bomba 500 députés. Bande ko ngai les États-Unis les États-Unis balara sur 13 députés 500 députés bango nusu bana ba jeep ya ofele jeep moko $80,000 jeep moko $80,000 si vous payez 500 personnes plus les 13 personnes au bakisami likolo au bazwa na jeep moko ya $80,000 plus $160,000 bazwa chaque fin du mois. Bande ko ngai professeur a on s'est retrouvé na $100. Professeur o apesi bango shona mayele azwaka $100 et puis bafuta ki na pasi militaire azo bundela oza na front a bundela mboka azana salaire te. Bande ko ngai ba congolais se bo telemité bondo lilaka nzala a pe na poto izaya ko yinda poto tinda kanito yoko tinda esili
Mundela kangi je akangi ba porte tout. Donc ba makamba muyibi makamba ko tinda banini ba western banini ba code ezo sila. Soki bo telemite boko liana. Boko koma ba cannibal boko liana boko bomana. Neka koloba na bino vérité. Olinga te omata okita osala oyo lingi etali kaka yo. Ngai soko bina ngana yana ya kobunda na koyate. Tina ina epso vérité na koyate. So yo kobunda na yo te etali kaka yo. Me boko liana. Bomoni inondation salibino, ba inondation salibino bomoni yango bino moko. Awa pe na poto inondation zali kasi ba ozo lango solution. Bazo bilango tous les jours. Ba secours ezali tous les jours, ba pompier baza tous les jours, baza ko bundela yango, ba olukela ngo solution kasi ya bino. Boko liana, boko bomana. Soki bo telemité, bo tika bato na ba ke na pouvoir ti na 2030. Boko yoka na ebite so balbango nini yoko yako nia yako balbango nini na bosa ni balbango. Boko noa soki na ebite ngabi loko na ebango te mais na lobika ke boko liana boko bomana boko koma ba cannibal c'est bolingi na pluriel et boko koma ba cannibaux boko koma ba cannibaux boko liana soki bolingi ko telemate soki bolingi ko telemate so bo zelaka nzamba ya osala tango kende ba concert mboka mbabanda bo telemela ba concert bokindaka ba concert bobelaka ba concert bolukaka kokende kobina ba concert mais tala bato bino ba obetsa bino ba concert tala bango ba mbongo ba kozwa 160 000 par mois 160 000 dollars par mois mais basali tout bino bozwa visa bokende bino concert na poto bakende kobinisa bino na poto ba obinisa bino na mboka ba osala bino ba plaisir po ba yebi ke bango na sima ba vivre très bien tranquillement paisiblement. Peuple ya bruti, peuple ya zoba, peuple moko ya idiotie, peuple moko ya kusambela kaka nzamba kosala ba passer ba continue idéologie, nzamba kosala bokende ko bunda te, bokende ko tumisa politique te, botika bango tranquille, nzambe yemo mta kosala ko s'occuper na bango, nzamba ko s'occuper na bango te. Nzambe Kongo yebi yango te. Nzamba yebi ne Kongo te. Bino nde boza komi kosa bokenda ka église nde bokenda na bino kaka nzamba kosala kana ete bozala ka bongo bonela ka pasi so bola mokite bokechu azana raison peuple mokonzi bazana raison lelo vraiment na ju confirmation que bazana raison tant na yoki makambo ebimi na kata munoko ya papa na biso oyo journaliste ba makambo za ba réalité puisque Eliezer alobiango Eliezer Tambwe a lobby yango ake ko vérifier on ti na source place mbonge bimaka siko ba okosa nini ba okosa bino na nini ba wanga na nini 513 députés et 500 au bakisemi likolo bazwaka 160 000 dollars par mois et puis bana ba jeep ya sika il y a 80 000 dollars bande konanga vous imaginez mes professeurs azana salaire te militaires soldats azana salaire te bana na biso ba okufa nzala classe style lo bozo futaka bana classe bolba kiza ofele mais bana bakenda ba okende sous classe te parce que Minerva les ofuta maté dollar ils ont mata biloko se mati nzala na mboke continue niveau santé mais peuple azo continuer ko applaudir ba miyibi na ye peuple azo continuer ko applaudir ba miyibi na ye ako benga bango ba honorable ba son excellence. Oyo mboka ya ndenge nini oyo peuple ya ndenge nini Neymar Junior la plus brésilienne la plus belle des brésiliennes Neymar Junior NK na katia royaume du Maroc et na bosani pété maman na biso mwana yolo sœur na biso moko boye BN Ngonga officiel de TV maman bienvenue na kata royaume du Maroc et na profité pe na pesa ba bisou na ngai na maman pasteur Jeannette maman pasteur Jeannette mosali na nzambe ba bisou no ya mwana na yo soda ya poto sans oublier ma mamie kuna na kati ya Amiens na département ya 80 la Somme maman mamie Mimi ba bisou ebele